azana likolo kiti na ngwende. Il a prononcé la première parole. Alobi maloba ya yambo. C'est le premier mot, il prononcera le dernier. Alobi maloba liloba ya liboso pe akoloba pe ya suka. Glorieuse. Na lolenge ya lukumu. C'est un étude de Jean qui a déjà été lu. Ezaki mukanda ya Yohane oyo basili kotanga na kotanga kaka molongo ya zomi na mwame toti koyemba loyembo. Jean 4 verset 18. 1 Jean 4 verset 18. Bobangi ezana kati na bolingo te kasi bolingo solo ebenganaka bobangi. D'avoir une confiance totale et entière en Dieu. Esengele kozala na confiance mobimba na kati ya Nzambe. N'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Bobangi ezana kati na bolingo te. Il a prouvé son amour. Nzambe atalisi bolingo na ye. Non pas en parole. Na maloba kaka te. Mais en acte, et il a offert la réconciliation. Na misala pe apesi biso boyokani na Golgotha. Na ugomba Golgotha. Wana ezali ndakisi ya bolingo na ya bule. Akamba biso epana ye lokola babikisami. To sangana na ye lisusu elongo. Wana ekokisami. Wana esalami. Nzambe ati biso na bokonzi ya bolingo na ye. Eloko mususu ekokubakisama te na mosala oyo ekokisama mpona biso na Golgotha. Ezali mosala na Nzambe esalemi na Golgotha. Bandima yango bamususu babwakisa yango. Nzambe asala biso bobele ngolu na kati na kondima na boyoki ya liloba na Nzambe. Elite esengele eyambama na kondima. Bongo ezala na mosala solo kati na biso ya bule. Esengele koyoka liloba te. Esengele kondima yango tango zo yoka ngo. Kondima yango esengeli kuzelete Nzambe asala yango. Akokisa yango oyo alobi na kati na liloba na ye. So totalele makomi. Ce sont ceux qui ont agi en fonction de la parole de Dieu. Ezali bayo bakosalaka kolandisa liloba na Nzambe. Je vais vous donner un exemple avant que nous nakopesa bino ndakisa à la méditation de la parole. Protokota na bobanzi na liloba. Dans le chapitre 5 de Luc. Luc chapitre 5. En ce qui concerne l'obéissance, d'agir avec foi selon la parole. Pena lulenge ya kosalela kolandisa na kondima na nkolo. À partir du verset 1, nous parle Luka Pierre et de quelques-uns de ses amis na yambo qui étaient pécheurs. Il est dit ici au verset 3. Et le babina mlonga misato. Il monta dans une des barques qui amataki na moko na babwatu. Et il pria de s'éloigner un peu de la terre. Pe alobaki ne akene musika na mabele. Assis, il enseigna les foules. Bongo afandaki de la barque. Ako azoko teyaka bato likolo na bwato yango. Le Seigneur avait l'esprit pratique. Kolo azaki na molimo ya kosala. Assemblait autour de lui et le bousculait. Il voulait avoir quelques mètres de distance pour pouvoir parler, alingaki azala katikati na bango te pe batindikaka ye, mais alingi azala mo musika bongo akokolobela ateya. Pour continuer à lui faire des discours. Elle était destinée à la pêche. Et nous voyons ici la suite du verset 4. Tomoni awa lorsqu'il eut cessé de parler, tango ya tiki koloba, il dit à Simon, alobi na Simoni, en pleine eau, bwaka munama na jetez vos filets na mai munene kuna pour pêcher.
pote oloba bambisi. Simon répondit, Maître, Simone ayanoli nous avons travaillé kumu toute tosali butu mobimba sans rien prendre. tozwi eloko te Mais sur ta parole, kasi je na jetterai mpo na liloba na yo nakobwaka munama. Amen. Observé, je l'ai particulièrement observé sur l'île de Patmos lorsque j'y ai passé une semaine. oyo namonaki mpe na ile de Patmos Pêchais. nalikaki mwa poso mobimba namonaki À quelle époque, à quel moment ntango balobi pêche. bazali koloba nazomona na ngonga nini baza kosala yango. Ni le jour ni la nuit, on peut observer certaines choses. Là, ils pêchent, ils ne pêchent pas le jour. naza komona ntango baza koloba mbisi Ils savent exactement quand ils pêchent. kasi baza koloba na moi te. Pierre, nous avons pêché toute la nuit. Ndenge mpe tolobi butu mobimba. Mais maintenant, le maître parlait. Awa nkumu alobi. Et Pierre savait que lorsqu'il parle, il faut obéir. Petelo ayebaki ntango nkumu azoloba esengeli kotosa. Laissez-moi le lire encore entièrement. Tikanga natanga yango nanu mobimba nango. Alors Simon répondit, Boye Simone ayanoli nous avons travaillé kumu toute la nuit, tosali mosala butu mobimba rien prendre. bongo tozwi ata eloko te. Sur ta parole, Boye kasi na liloba na yo vrai, nakobwaka les filets. munama ngo. Je viens de le dire ou de le laisser entendre combien de fois Nauti koloba ube nayokisi bino quand les pêcheurs revenaient, ntango iso ce qu'ils avaient dans leur filet, ntango babwaki binama ntango bauta koloba mbisi oyo nyonso bazalaki tiens, pêchaient na pake na bango bazalaki na esengo. et les filets étaient vides. alobi tolobi butu mobimba tozwi eloko te bo munama ezalaki polele kasi na liloba na yo nakobwaka munama ngo. Quand ils fait cela, Ntango ye asalaki bongo ils prirent une si grande quantité de poissons azwaki bambisi ebele allait se déchirer. mpe munama ngo elingi epasuka. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient Bongo dans l'autre barque. asali elembo na baninga na ye po te baya basimbisa ye yango. Ils vinrent Bayaki et ils remplirent les deux barques. etondaki bake mobimba bwato mobimba. Il n'y avait pas seulement assez pour une barque, il y en avait assez pour les deux barques. ezalaki mpona bwato moko te ezali mpona babwato nyonso mibale. Au moment où le Seigneur peut donner un ordre et une mission à un seul, il peut arriver que la bénédiction soit si grande qu'il y en a encore assez. Ntango nkolo apesi motini mpona moko lipamboli kozala munene Que non seulement une barque, mais plusieurs barques kasi puissent balobaki mbisi remplies na bwato moko te kasi mpona babwato nyonso mibale bo bao nyonso bakanamaki te baloba bambisi bazwaka mbisi ebele. d'hommes. Et si Dieu en bénit un, il peut bénir. alobi na ye soki nzambe apomboli moko akopambola bato banso. Dieu bénit Ntango nzambe azopambola moko si tous ceux qui amen sont avec lui akopambola mpe bao nyonso to bazali na ye elongo. bénit. C'est un ordre divin. Eza motindo na nzambe. Voyons ici que Pierre a été tellement béni, lui qui a agi selon la parole du Seigneur. Tomonaki te Petelo apambolamaki ye oyo asalaki kolandisa mokano na nzambe. A pu être rempli. Donc, De telle sorte que les deux barques étaient bwato etondamaki na bambisi la charge na mosala ete trouvée était lourde. nyonso mibale etondaki kilo elekaka. Simon Pierre, voyant cela, Simon Petelo na komonaka bongo qu'il a vu cela, parce qu'il avait le courage et la foi po d'agir. azaki na kondima ya La kosala parole du Seigneur. mpo na liloba na nkolo. Vu le miracle, non pas en argumentant, mais en comprenant. C'est Ye alobi te qui l'a ordonné. alobi maloba nete andimi po nkolo alobiki na ye yango nde amonaki bongo Et il se jeta à genoux devant Jésus. bongo amoni bongo S'écria, akwei na mabolongo liboso na Yesu Éloigne-toi de moi,
Alubina nkolo Je suis kolo un homme longwa ni pembeni na ngai pote nazali musumuki. Amen. pécheur. Musumuki. Tout homme s'exclamera ainsi en présence du Seigneur. Moto nyonso kokanga boye soko azili boso na nkolo, c'est vrai. Nous n'avons en effet rien pu faire. Un très bon Tokokaki na biso kosala eloko te ntango tozalaki biso moko. toute la nuit et nous n'avons rien. Tolobi butu mobimba pe tozwi eloko te. Mais à ta parole, Kasi na liloba na yo, sur ta parole. likolo na liloba na yo lobi, Nous avons déjà dit cela plusieurs fois ensemble. tosi tolobango mbala na esika oyo. Il s'agit de choses liées à l'histoire du salut. Soki makambo etalamisami na likambo ya lobiko, Nous devons attendre que l'heure de Dieu sonne pour esengeli tozela ete ngonga na Nzambe ebeta sur la terre, selon le grand conseil du salut de notre Dieu. lokola toli munene na Nzambe na biso, esengeli kozela. Une instruction du Seigneur. Et alors, je vous promets, Nayebisi bino les filets seront pleins. na maloba na nkolo monama ekotonda Sur la parole du Seigneur, na liloba na nkolo de Dieu, na lisungi na Nzambe campagne de pêche de tous les temps. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. oyo Ce koloba de la moisson, bambisi pas d'avant. ya minene ya koleka Notre Seigneur, Nzambe nde moto alingi yango c'est ekozala pe fin ya bato. du monde. Pas déjà avant, mais la fin du monde. ezali bosuki na C'est mokili venu la fin des temps. na biso ekomi suka na ngonga nde wana sikoyo La fin. Nzambe mpe akobuka ebele On na bato na ye. a de nombreuses révélations. Dieu ne m'a tout simplement pas fait ce cadeau. Nzambe apesi nga kado te mpo na bimoniseli. Quelque chose, j'en suis reconnaissant. Nasukisami na motema ete Je l'ai dit, je ne fais pas partie de ceux qui vivent quelque chose de surnaturel chaque semaine. ndenge nalobi nazali oyo akobikaka makambo ya likolo te mikolo nyonso, Moi-même, que ce soit plus souvent. Mais Dieu, kasi Nzambe aza Nzambe ayebi eloko ya kosala. n'oublierai jamais ce songe. Kasi nakobosana te ndoto De blé avec la nouvelle moissonneuse batteuse et na les nuages babele et ça moncelait. na mashine oyo ebukaka biloko. Je voyais comme s'il y avait un combat dans l'air. Namonaki lokola bitumba ezalaki na mopepe. Et j'ai dit, Seigneur, nalobi nkolo il est trop tard. ngonga esi eleki, La moisson ne peut plus tokobuka lisusu, être récoltée et soudaine. tokobuka biloko na bilanga te C'est ouvert. mpo molili esalami. Mbala moko namoni mapata elongwe Lumière du soleil a mpe pole ya mwesi engali ya moi engali, et quelle splendeur. Tout simplement magnifique. nyonso ebimi kitoko. Les épis étaient longs bambuma ya nini ya matiti ezalaki milai, et tous les épis d'un jaune. nyonso ekomaki kulele moko ya jaune, Étaient lourdement. Pas un seul ne se tenait debout. Tous étaient inclinés vers nyonso etelemaki te egumbaki mitu na bango. Et lorsque cette ouverture se trouvait au-dessus de moi ou juste devant moi, elle rayonnait sur ce champ de blé. C'était un mpe namonaki pole moko ezali likolo na bilanga yango, sur la moissonneuse batteuse. nde ngai namataki likolo ya mashine oyo ekobukaka biloko ekomeli, Car c'est à cela que j'étais destiné. mpo eza na bongo nde Nzambe atinda ngai. Cette Amen. vision de songe, donc dans cette vision en songe, Eminiseli oyo homme souciant monter sur cette moissonneuse batteuse. namataki likolo ya mashine oyo ya kobuka biloko, Un levier tiré et cela commençait à rentrer la récolte. wana ntango nabendi D'un seul coup, eloko ya mashini ekomi kokotisa biloko ya bilanga, ekomi kobuka. de la dernière partie, vous savez, lors d'une moisson, on fauche jusqu'à ce que la dernière rangée, la dernière couche puisse être prise. omoni ntango bazo kobuka bakendeke ti suka tikeno molongo ya suka mpe babuka yango, Que l'ouverture se refermait.
l'obscurité est devenue totale. Tango molili ekomi tu. Commençait à gronder et à faire Bakake ekomi kobeta. que le monde allait s'écrouler. Ngai nakanisaki mokili ekosila wana. Avant que le jour du Seigneur. Kasi liboso mokolo na nkolo. On arrive. Kete lisambisa ne eya. La récolte sera faite par la grâce de Dieu. Bobuki ekosalama na ngolu na Nzambe. Amen. Car c'est écrit. Po ekomami. Il rassemblera le blé dans son grenier. Akosangisa babule na kati ya Il le recueillera. Et celui-ci sera récolté. kitunga na ye. C'est ta parole. C'est ta parole. Eza liloba na ye. Non pas comme nous voulons et comme Ezali lokola biso tolingi te. sa parole. Ezali nde liloba na ye ekosalama. C'est ainsi que cela se passera. Ndenge boye ekosalama. Nous devons être reconnaissants. Esengeli tozala reconnaissant na Nzambe. Et suivre nos propres voies, nos propres Nzambe atiki biso ete tolanda banzela na biso. par grâce une partie de son plan. Kasi na mwangu na ye apesi biso mwa ndambo ya manaka na ye ya lobiko. Nous n'avons jamais eu de prétention particulière. Totikali kobeta tolo te mpo na makanisi na biso moko. Mais lorsque Dieu offre un ministère, Ntango Nzambe aza kopesa lotomo na mutu, des mandats, ceux-ci doivent être exécutés. Et oyo esengeli esalama. nous le ferons, plus ce sera agréable. Et Mpe tokosala yango mpe ekozala malamu. l'édification de l'Église, Bobongisami na ekelezia. jamais pour la mise en valeur d'une seule personne. Ekozala mpo na moto moko te. Quand vous aurez fait tout ce que je vous ai prescrit, Ntango bokosala donnez, vous direz, maye onso ngai nayebisi bino. serviteur inutile. Dans cette parole, Pierre a fait ce que le Seigneur lui avait Na liloba oyo Petelo asalaki oyo nkolo ayebisaki ye. réaction. Il s'est jeté à genoux. Mpe nsima amibwaki na mabolongo. Seigneur, Nkolo toi de moi, longwa pembeni na ngai. je ne suis qu'un homme pécheur. Nazali bobele musumuki. Cela ne lui était pas monté à la tête. Wana eyeleki na mutu te. De certains qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Ndenge bato mosusu batikali kobiangama te bazala na maloba wana. Cela ne lui monte pas à la tête. Wana emateli na mutu te. Au cœur. Et il se s'est désigné et appelé par Dieu à ce service, Ayebaki abiengami na Nzambe na mosala na ye. sachant qu'il n'est rien de plus Nakoyeba ete aza eloko pamba. qui entende la parole. Oyo kaka koyoka liloba. Seul que la responsabilité est proportionnellement plus grande, ce que tous les autres ne peuvent pas saisir. Mpona kososola ete Totalité. mokumbana eza monene. Oyo bato mosusu bakoki kososola yango mpe te. Que nous sommes vraiment arrivés Mpe à la tokomi fin des temps. na likambo yango. Kasi na suka na ngonga Léger d'avoir entendu le message. lotomo nini toza na yango ndenge toyoki liloba na lisakoli. Justement en écoutant le message de hier, Bobele na koyoka sango ya lobi. je me suis représenté devant les yeux quel privilège nous avons. Et certains pourraient Nalobi ke lotomo nini toza yango. si important. Est-ce que quelque chose en dépend? Et ainsi de suite. Tout. Frère Rousse dit justement. Ezali eloko kitoko. Ete eloko etali biso te kaka Nzambe ndeko Rusi mpe ayebi yango. Sans porter de jugement. Na kozanga komema lisambisi na mabongiseli nyonso. Dans le ventre de leur mère, Bango nyonso na libuma mama na bango. par le Conseil mondial des églises, Na makambo na bango ya baekelezi ya mobimba. comme c'était le cas auparavant, mais de là où ils ont été appelés, ils Ndenge ezalaka kala. leurs dirigeants aveugles. Kasi wisike babiangamaki bazongeli. Même si Dieu n'avait pas eu pitié de nous, qui d'entre nous aurait eu Soki Nzambe ayokelaki biso mawa te nani arina komona makambo oyo. Dieu n'avait pas envoyé un prophète. Soki Nzambe atindaki musakoli te mpo na ya kolakisa biso libomba mi oyo. Saurait Nani alinga yeba quelque chose makambo ya boye. qui est en fait importante à notre époque. Zoka nde eza ya mutuya mpo na biso. Vous savez, l'ennemi s'est déjà parfois mis en scène. Boyebi mongoni asiala kote deja na musala. Et si l'antichrist le fait exactement, Soki motelemeli Kristo akosala yango bongo. envoûté, Mokili mobimba eza na se ya bokambami na ye. qui est destiné au Christ, un troupeau de Kasi
etuluku oyo ekanami mpo na Kristo et qui a percé à jour oyo dans Christ, emoni munguna mutelemeli Kristo nation, parce que amoni mayele na bango nyonso to ya mabe. nous avons en même temps la connaissance Toza mpe et l'antichrist. na mongonga yango koyeba kozongisa matondi na Nzambe na kososolesa biso mutelemeli La Kristo. révélation de Jésus-Christ ne pourra jamais Soki moto percer à jour azangi emoniseli ya Kristo ata mokolo moko tako koyeba mayele mabe ya Satan. les Saintes Écritures qu'il ne s'agit pas d'avoir le vrai enseignement. Nous devons être dans le véritable. Biso À la fois Dieu et la vie. esengeli tozala na bosolo. Vous savez, il y a aussi des courants qui sont ici et là Bamate ebele ezali kouta paipai na bipai. sur l'enseignement et qui sont malgré tout devenus des dénominations. Bazotalisa bamate zokande nyonso to ekomi mate na bibongiseli. La suite de la parole prophétique sans prendre toute l'écriture. Kasi bazozwa liloba na lisakoli te, bazozwa ndambu, bazozanga kozwa mobimba na yango. Matinale, en commençant avec l'épître aux Romains au 3e chapitre. Na kobanda mukanda baloma na mukapo ya misato. Chapitre 3, Ba Romains 3 verset 4. mulongo ya mine Que nous connaissons tous très bien. lilobo toyebi malamu. Verset 4. Romains 3, verset 4 que j'ai lu. Baloma misato. Jamais plus. Au contraire, Dieu est vrai. Nzambe azali solo. Que tout homme soit menteur. Bobelo moto nyonso oza moto ya lokuta. Il est écrit, etc. Ndenge ekomami. Particulièrement la notion de Dieu en particulier, que Dieu est véridique, est véritable, est vrai. Nous le savons, nous le croyons. Nzambe azali solo, azali solo. Véritable, vrai. En lui, il ne peut y avoir que vérité et véracité. Kati na ye bosolo nde ezali na bokasi. Doit aussi être trouvé en nous. Ngolu na ye esengeli mpe ezala kati na biso. Véritable, imprégné Esengeli tokota de la vérité divine, na oyo ya bosolo. de la tête aux pieds, Kobanda mutu tina makolo tozala na kati ya bosolo ya liloba na ye. tout mensonge et tout ce qui peut l'être rebondissent sur nous. Po toyeba ete nyonso tu na lokuta ekoki koya epa na biso. Pierre, dans 1 Jean, pardon, 1 Jean chapitre 5. Kasi 1 Jean 5 1 Jean chapitre 5, verset 20. molongo tuku mibale. Ce verset est aussi connu de nous tous. Verset yango eyebani molongo eyebani na bato banso. Mais nous savons que Eyebani na Dieu biso est banso. venu et qu'il nous a donné les Toyebi ete mwana na Nzambe ayaki missions apesi biso mayele véritables. po tososola oyo ya solo. C'est le premier pas. Wana likambo ya liboso. C'est le premier point. Verset 30. Likambo ya liboso Pour que nous puissions connaître po la te véritable toka koyeba révélation. oyo ya bosolo La na révélation. nzela ya emoniseli. Il y a une deuxième étape. Eteni na mibale Et nous sommes dans le véritable. mpe toza na kati ya bosolo yango oyo na kati na mwana na ye. Amen. Le vrai Dieu. Ye wana nde Nzambe solo. Amen. Bomwe na seko. Dieu véritable et la vie éternelle. Bomwe na seko mpe Mais être ensuite en lui. esengeli mpe kozala mpe kati na ye Lui-même. Une partie de la parole est elle-même. mpo eteni ya liloba yango wana ya Nzambe. Parole. Dieu est véritable. Nzambe azali solo. Il s'est révélé à nous. Amitalisi kati na biso na kati na Yesu Kristo. Amen. Et maintenant nous sommes. Sasa hivi tozali na kati ya bosolo yango. C'est ce qui importe. Yango nde ya mutuya. Croire au véritable. Tondimi oyo ya solo Ni de parler de lui na ntina de ete manière doctrinale. toloba na lulenge na ye na lulenge bazebi Enseignement. Mais d'être kasi transporté par l'esprit dans le tomemami na molimo partie de Dieu lui-même. kokoma eteni na Nzambe ye mei. Amen. La race divine par la nouvelle naissance. Tokomi Une rasi na Nzambe na nzela mbotama na sika. de la parole, sortie de la parole et de l'esprit de Dieu. De même, Awa liloba ezobima liloba ya molimo na Nzambe. en raison du Ndenge moko tozali bana humain terrestre.
nous sommes devenus un fils. ndenge ye moko mpe ayawa na mokili Enfants de Dieu a raison d'une. lokola biso mpe tokomi mpe bana na molimo D'un entendement spirituel. na kobotisamaka na molimo Un enseignement opéré par l'esprit, par la parole et le Saint-Esprit. esalami na Le témoignage liloba que nous sommes na molimo la Sainte. kolandisa litatoli na liloba Nous devons proclamer les vertus de celui qui biso sengeli totatola est placé dans sa lumière. bolamu na oyo abiangi biso atie biso na pole na ye Il nous a donné l'intelligence. ye apesi biso mayele Vous savez que personne n'aurait pu savoir boyebi te moto moko akoya koyeba qu'est Dieu. nani yango azalaki nzambe Quand le Fils bobele mwana s'est révélé, ye oyo ndako komitalisa le Fils a pu dire, celui qui me voit, oyo mwana akokoloba le Père. oyo amoni ngai amoni tata Entend le Père. oyo ayoki ngai ayoki tata Il dit, ce n'est pas moi. eye mpe alobi ezali ngai nde moto nakosala ezali tata oyo kati na ngai ye nde moto 16 heures. azosala misala na ye N'aurait su qui était Dieu. moko te alinga koyeba nani yango azalaki nzambe soki amitelisaki na kati na yesu kristo te c'est vrai Cette pleine révélation. Et c'est pourquoi il est écrit esikeli kotala koeboniseli mobimba que le Fils de Dieu, keti na ekomami mwana na nzambe ayaki intelligence, apesi biso mayele connaissions le véritable. mpe toyebi ya bosolo Alléluia. haleluya Gloire à Dieu. nkembo na nzambe Dans la révélation na de Christ kati na emoniseli na yesu kristo est contenue la révélation de Dieu. kuna emoniseli na nzambe eza amen Et ça, c'est ainsi qu'elle s'est manifestée de manière visible. awa amitalisaki na lolenge ya ya komonana Il n'a pas cette révélation de Dieu en Christ. oyo azali kati emoniseli oyo na nzambe kati na kristo À l'un entre l'autre. Et vous, bien-aimés, il ne s'agit pas seulement d'enseignement. Il s'agit ici d'une révélation. bandeko De l'enseignement de la divinité. awa etali mateya te ya bonzambe Rencontrer awa ezali nde komonisama na de l'enseignement nzambe kati ya kristo comme d'autres enseignent l'enseignement, la doctrine de la Trinité. ndenge bamosusu bazwa koteya mateya banzambe misato Après l'autre, un dogmatisme après l'autre. Et cela moko mpe aye na oyo aye mosusu mpe aye na oyo aye kondima na ye n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est quand l'homme a une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. oyo asembo ezali ke moto ye moko akutana na yesu kristo Ce n'est pas une enseignement, mais une expérience que l'individu a faite avec Dieu. ezali lilakisi Il est venu et nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions. nde ntina oyo elobami awa ke ayaki Avec ce passage, apesi biso mayele mpo te toyeba Jean chapitre 17, il est écrit dans Jean 17, jean 17 au verset 3, milonga misato or la vie éternelle consiste zoka nde qu'ils te connaissent, boyo moye na seko seul ezali ete Dieu. bayeba yo nzambe moko nzambe oyo moko Or ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, oyo nde kotalisa bomoi na seko ete bayeba yo yo te nzambe moko oyo otindaka yesu kristo justement les Écritures, et je le relis, nazozongela yango kotanga la vie éternelle seulement ceux zoka nde qui reconnaissent le bomoi na vrai seko Dieu bobele baoyo bayebi nzambe oyo ya solo moko et la vie éternelle. Nous voyons non pas un enseignement eza malakisi te dans lequel on passe à la légère sur les choses. oyo likolo yango bakoleka na botau Divine par révélation. kasi esengeli ko emoniseli ya na nzambe Or, nous relis Jean 17, verset 3. jean 17 verset 3 Consiste la vie éternelle. zoka nde Connaissent bomoi na seko le seul bayeba yo oyo nzambe ya solo moko na oyo atindi Christ. yesu kristo Nous avons lu ici qu'il est venu pour nous donner l'intelligence aye mpo na kopesa biso mayele sur le véritable. na oyo ya solo Nous sommes dans le véritable. mpe tozali na kati ya solo Fils, na mwana na ye yesu kristo il est, et c'est lui qui est le vrai Dieu. ye nde azali nzambe ya solo amen Nous ne nous offusquons pas du fait qu'il se soit révélé comme Père dans le Fils. tokangami te ke ne amitalisi lokola mwana kati na Il était Na tata. nécessaire que
Dieu se fasse homme. kasi ezalaki na mutu ete nzambe akoma mutu Rétablir l'humanité dans son état divin. bongo atia mokili na lolenge na ya bule Qu'il a mis à exécution. Poursuivons notre lecture. likanisi na asaleli yango Citer le verset sur tokoba na de litangi. Dieu. Là. Donc 3 Jean maintenant, verset 3. 3 Jean verset 3. J'ai eu une grande joie lorsque des frères sont venus te rendre un témoignage reconnaissant nayaki na eseni de ta véracité, ntango bato baye kopesa litatoli na bokasi na yo dont tu marches dans la vérité. na lolenge ndenge ozotambola kati na bosolo Non seulement reconnaître le véritable, ezali te kososola oyo ya solo te ata kozala kati na bosolo te kasi lisusu esengeli kotambola ye na bokasi na ye les vérités de la parole. bosolo ya liloba Seulement des paroles que nous faisons. comme lokola ndakisa ete bomoi na biso ezali na kati na maloba ngo Et si notre vie awa est le témoignage, bomoi na biso ezopesa litatoli sa bénédiction par grâce. nzambe akopesa biso lipamboleli na ngolu na ye C'est la preuve ezali ndakisa que les vrais croyants ne ete peuvent pas bandimi ya solo se mêler bakoki kosangana te na bandimbola na mayele na bato aux interprétations et aux explications qui sont sans cesse apportées sur le marché religieux na spirituel. mayele ya bato bazokomema ntango iso na mateya ya bato Jésus-Christ, balaboni tolobi yesu kristo nkolo azali mobikisi na la biso pure parole de Dieu, yango nde liloba solo ya nzambe chère, akoma nzoto commencement na ebandeli la parole, ezalaka la liloba parole liloba Dieu, ezalaki nzambe Dieu était la parole. nzambe azalaka liloba amen La parole était Dieu. liloba ezalaki La nzambe parole était Dieu. Donc, liloba ezalaki nzambe pas de mélange, mais kobosangisa te purement manifesté ici-bas. kobosangisi te me etalisamaki En awa tant que partie de l'époux, lokola eteni ya un mobali mélange. ekako kondima bosangisa-sangisi te bitoto te Et être imprégné de la même esengeli de Dieu, akota na bokasi na nzambe partie de Dieu lui-même. esengeli azala eteni na nzambe yemei amen La seule façon lolenge moko lolenge de comprendre de nous, oyo ya kososola comprendre nous-mêmes et les autres, si nous ne pouvons pas faire de compromis, il n'y a pas de possibilité. soki biso tokoki kosala boyokani likolo ya liloba na nzambe te na bato mosusu Tout mélange, wana kosangisa nyonso mélange et que nous avons été appelés à en sortir. biso oyo tobyangami mpo te tobima na bitoto wana na sangisa-sangisa Pour en être la victime, je vous le dis aussi, ayebisi bino yango mpe lisusu la séduction kokweisama dans dans les églises internationales, eza na maeklezia ya bibongiseli te pour nous ou pour tous ceux qui croient au message de la mpo na bo nyonso bandimeli fait qu'ils soient sango na ntango na suka proches de la vraie chose, esengeli tozala pembeni ya eloko ya solo que ce soit tel que si c'était même possible, les élus seraient séduits dans l'erreur. toza na eloko ya solo parceke bato o ndenge baza koya okasi eza solo ata ezalaki bongo baponemi bakokweisama na makambo yango te Pèlerinage à Fatima, ainsi personne ne viendra vous voir pour vous séduire. Comment cela va-t-il se passer dans le même vocabulaire ndenge nini makambo ekolekana de la fin des temps, na maloba moko poto ya kozimisa mpo ya kokosa qui ont été forgés là, makambo oyo elobami na kati ya liloba na nzambe baza kobongola yango na lolenge na bango mpo te bayokisa bino yango ezali boyi nde monguna akosalaka imprégné de la véracité de Dieu, esengeli liloba na nzambe etonda na bokasi na nzambe avoir reconnu le véritable mpo na kososolo ya bosolo réellement dans le véritable, tobika mpe na kati ya bosolo être en lui, lelo tozala kati na ye le véritable, na kati oyo ya bosolo être imprégné de sa tozala véracité. kuna na kati na bokasi na ye Tout le reste, boye nde il doit automatiquement rebondir et tomber. nyonso wana esengeli elungwa oyo ya Il mabe n'y aura plus d'accès
ekokota pe kati na biso te. Dans l'évangile de Luc, C'est vrai. Sango na évangile à Luc. a également prononcé en se référant à lui-même. Kolo atatolaki nako Désigne comme mitalisa ye moko. il n'y a probablement que ce passage dans les évangiles, à l'exception de celui où Jean-Baptiste l'appelle époux. Ici, dans Luc chapitre 5, Na Luka 5. verset 33, nous lisons, Na molongo tuku misato na misato. et lui dit, les Elobi. disciples Bayekoli nanga. sont comme ceux des pharisiens, Na bayekoli ya Yohane. Lokola ba falisai. Bazoko kila ils font des mingi. prières, tandis que les Basala. filles mangent et boivent. Malombo. Jésus Zokande bao ya leur yo. répondit, Bazomela. Bazolia. j'ai des invités aux noces qu'ils gênent. Bozo benga. L'époux est encore. Bozo benga. Babiangami baya. Bakila. Les jours viendront Lokola où l'époux leur mobali sera na bango enlevé. azali. Alors ils Ngonge gêneront koya. Tango mobali ya ces kokende. jours-là. Wana nde bakokila mukolo yango. Ici, notre Seigneur parle de lui-même. Awa nkola zolo bapona ye moko. Comme nous l'avons déjà dit. Ndenge toti koloba. Vous l'avez mentionné. Comme l'époux. Amimonisi lokola mobali. Celui qui a l'épouse. Ye nde moto aza na mwasi ya libala. L'époux se faisait entendre. Mongongo ya mobali ezokoyokana. Parle de lui-même. Azolo na ye moko. L'époux. Lokola mobali. Les invités aux noces. Babiengami na feti na Si l'époux ya est libala. au milieu d'eux. Abazali nano kati na bango. À la parole que le frère Rose a lu. Nakanisi lilobo nde kurusa tangi. 19. Na Luc 19. J'en suis venu à cette parole de l'évangile de Luc. Na ye na lilobo ya Luka. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. À partir du verset 6, nous l'avons Bolongo lu. Lutoba. Apocalypse 19, verset 6. Et j'ai entendu un bruit semblable au cri Na yokaki. foule nombreuse. Mongongo ekokani lokola na etuluku na bato ebele eyokani lokola na mai munene Fort tonnerre. Tandis lokola bakaka ebetaka qu'il criait Alléluia, le Seigneur aza koganga haleluya kolo aza nzambe na biso dans oyo ya nguya akoti na bodondi na ye tosepela l'allégresse, tozala kati na esengo car na les nkembo noces de la pamba te feti ya libala son épouse eye mpe mwasi na ye ebongisami amen. était encore sur terre. Mobali azaki na mabele na mokili. Autrefois, lorsqu'il a prononcé les paroles de Luc, Tanga alubi maloba Luka il attend que toute l'épouse azozelete au complet. mwasi nyonso to mwasi na ye bakoka bango nyonso boye nde akoya kolanda Matthieu 24:25 pour ensuite célébrer avec po lui te amema bango bakende na feti ya libala. les gens qui prêchent effectivement avec force. Bato baza kotena makasi nyonso Venu, asili koya il est maintenant ici sur terre. aza wana mabele Sur ce point aussi, na mokonzo ngo mpe pas besoin de faire d'efforts. biso toza na makasi te ya kosala Avec arrogance po toloba au-dessus des autres. na miso na bato te Nous avons besoin de Dieu pour toza donner raison posa na nzambe à la parole de Dieu. mpona kopesa raison na liloba na nzambe amen. Les choses sont alors clarifiées. makambo nyonso eza polele Promesse qui nous dirait eza elaka reviendra sur oyo cette terre. elobi te nkolo akoya na mokili elaka wana eza te na biblia mobimba Celui qui la trouve peut se oyo akomona elaka wana ke nkolo akoya na mabele oyo aya kopelakisa ngai il n'y a que la promesse. toza boye na Il a elaka préparé la place et qu'il reviendra. akoya Non pas pour poser ses pieds quelque eza part, po te atia matambe na ye awa esika moko te na mabele oyo que nous le po te rencontrions biso dans les tokende airs. kokutana na ye na mopepe Ensuite, mpo na nsima nango avec le Seigneur. tozala bobele na nkolo Lui toujours avec nous ici, mais nous Tokozala. avec lui là-bas. awa na mokili te me kuna lola ndenge likomi elobi amen. Avec lesquels bato bandeko mosusu bazali les ecclésiastiques, n'est-ce pas? Tout Ba- ils sont bayebi makambo ils spiritualisent. lokola baza bango moko bato ya molimo nyonso to bazokomisa yango na molimo Et me disent en face, les morts sont déjà ressuscités. mpe bazoloba na biso bakufi bati basekwi Les croyants sont donc sortis de cette bakunda wana domination. ezalaki ya bibongiseli bandima solo basi babimi na biloko wana boye nde liseko esi esalami Pas
avec ceux qui sont de la vérité et qui sont imprégnés de la véracité de Dieu. kasi esengeli kokota na bonzambe. Mes dernières questions. Tango Yesu ya koya ezali moko na bituna na ngai. Vous pouvez le lire. Okokotanga ngo 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Versets 13 et 14. Bobele mulongo ya zomi na misato. Reviendra Zomi na mine. Dieu. Tango Kristo akoya avec lui tout ce qui Zambi nous ont précédés, ako mema qui se sont endormis, bato nyonso tu balalaki et ensuite nous qui sommes mpe nsima biso bayo toza na bomoi nous serons changés. tokobongwana. Quel est l'ordre divin Wana de nde la sainte parole, wana nde molongo ya liloba na bule ya Nzambe. Amen. qui est le droit de déformer les déclarations claires de la Bato oyo parole, baza na ndingisi ya kotatolaka mabe liloba na Nzambe qui ne soit pas biblique. oyo eza na Biblia te. Tout ce que Dieu a dit, au fond, si simple, oyo nyonso to Nzambe alobi na kokotana na motindo eza nous pete. n'avons pas besoin de Daniel, Biso toza na posa plus d'une sagesse na Daniel te oyo atonisami na bwanya ferme, comprendre mpo tayokisa biso yango. Eza polele lokola que lorsque libanga ya pete. interprète différemment ce qui est clair, que cela devient Kasi ndenge nini oyo eza pete bozolobela yango na ndenge mosusu yango nde ezokoma kokoso, ezokoma nyamu na bato. il y a trop de passages bibliques, Bapassage ebele ya Biblia ezali spécifiquement oyo ezolobela mpenza na bozongela nkolo Yesu Kristo ignorance oyo bato ebele batikali kati na bozanga boyebi. Dieu nous témoigne également de ce Zoka nde Nzambe azotatola mpenza na elandisami ya makambo oyo ya bule. qu'à ce moment-là, nous serons retirés de notre enveloppe Na ngonga wana bakolongo tokolongo Nzambe akolongola biso na ezipelo tozwa nango ya nzoto oyo tokolata nzoto na lisekwa et ce non pas avec ironie, mais avec sincérité. ezali na licho te me eza na Un bosolo. homme sur terre qui est un corps de résurrection, c'est la résurrection avec Moto moko te awa na mokili oyo aza na nzoto ya lisekwa oyo ya Yesu Kristo. tous marchent comme il marchait Banso bazotambola ndenge bazalaki kotambola. avant et dit que la résurrection a déjà eu lieu. Bakala bazoloba o révélation chez résurrection chez salami lisekwa chez salami. Avec nous. Non. Quand le Seigneur reviendra, Tango nkolo ya koya ce qui est corruptible oyo nyonso ya mbeba sera remplacé par les ekozongisama na oyo ebebaka te. qui est mortel, Oyo kufa immortal, ekozongisama na oyo ekufaka te. la sainte parole de Dieu. Wana nde liloba bule na Nzambe. Nous saluons le Seigneur. C'est dommage. Il faille encore en parler. Eselingi tolobela yango eza pasi. Vous savez quelle souffrance m'envahit quand je pense Esengeli à toutes les pasi personnes oyo ezwa ngai qui ont été prises. ntango nayebi ete Mais là aussi, je suis plein de confiance. wana mpe naza na De mon cœur, confiance, convaincu nasukisami ete qu'Ézéchiel 34, Ezekiel 34 nombreux passages bibliques, bapassage ebele ya Biblia que le Seigneur, kolo tant que véritable berger, lokola mobateli de pate la ya bouche solo de tous ceux qui les ont tondus et qu'il deviendra lui-même le berger de ye son moko akokoma mobateli ya bapate. Les brebis de son pâturage sont le troupeau Bampate. de sa main. Et tout à la fin, ya elanga na ye ezali oyo ya ye ya loboko na ye car ils sont marqués pamba te batiami na elembo na loboko na les bango. brebis. Pourquoi faire? Pour qu'elles vivent et qu'elles aient la vie et le lait en abondance. Azwi bazwa na bomoi mpe bazwa yango na mobimba na yango bampate na ye Pour qu'elles ne soient pas ballottées et tirées, mais pour qu'elles se reposent en Dieu. mpo te bamemana na mateya bato te me bakende na epai na Nzambe tozongela na litei Je ne boirai plus du vin de la vigne jusqu'à ce que ya mobali na mwasi na ye alobi na omele na bino lisusu vinyo oyo te
tikino tokozala na bino kuna de noces de l'agneau. tala oyo elekoleka ntango na feti ya libala 22 trouvera oyo akolingi kotanga Matthieu 22 couvrira et nous servira, qui se scènera et nous servira au repas de noces de l'agneau. akolata singa na loketo Pas seulement Pe- une compréhension modérée du véritable. ezali bososoli ya boye te me ezali bososoli ya solo ya oyo ya nzambe Révélation de Dieu en Jésus-Christ. kemonisama na nzambe kati na Yesu Kristo. Amen. Une rencontre personnelle bokutani na yo moko na nzambe na yo avec notre Seigneur na nkolo na biso afin que nous sachions ce qu'il en est réellement. bongo toyeba nini yango mpenza ye aza. D'autres nous l'ont dit ou témoigné. ezali te mpo bato mosusu balobi yango mpe batatoli yango kasi biso atotatoli ye katikati na libiki na biso moko na ye Probablement pas sa place ici. Et pourtant, je vais dire, na iloba parce que j'aborde justement le point de l'expérience personnelle. nazoloba likambo ya lobiki na ngai moko C'est une très mauvaise chose que j'ai vécue lors d'un vol nabikaki eloko moko ya mabe ntango na ezalaki na mpepo d'Adelaide à Sydney. Quand la dame à côté de moi a vu que j'avais remercié pour le repas, une conversation s'est engagée et elle s'est présentée ntango mwasi oyo comme mormone. pembeni na ngai Bien sûr, il y a amonaki une ke conversation, mais nasepelaki mpo na oyo apesaki ngai nsima ye komitalisa lokola azalaki mormone. bon, tellement, je ne sais rien que cela. Qu'est-ce que c'est? Puis j'ai commencé à parler de la façon dont l'Esprit de Dieu vient sur l'homme. nakomaki kolobela mwana mwasi wana ndenge molimo santo eyaka likolo ya motu mpona ndenge asosolaka mabe na ye ntango molimo okoya epa na moto ndenge moto ayebaka koyeba mabe na ye oyo molimo ezososolisa ye Et ainsi de suite. J'ai donc dit tout cela en mpe quelques phrases. nalobi makambo nyonso wana na mwana mwasi wana Dire dans un tel. ndenge tokoki kolobela yango Ça dit tout cela. nsima na koloba nyonso wana L'expérience de la paix céleste, de la libik certitude, de la foi, ya de la kimia joie qui envahissent le cœur. na bososoli Cette dame. oyo ezwaka Oui, motema peut-être que c'est moi qui ai fait cette expérience alobi ke ntango mosusu ezali ngai nde moto nasali libiki yango à mon premier enfant. Après cela, j'ai eu un sentiment si étrange, nazwi posa étrangement agréable. moko ya Elle m'a kitoko alors demandé s'il s'agissait d'une expérience avec Dieu. natuni soki ezalaki libiki moko na Je ne nzambe peux pas imaginer ce qui s'est passé en moi. boyebaki te nini elekani kati na ngai Dire, Madame, l'expérience que vous avez eue, c'est d'avoir donné une naissance terrestre à un enfant terrestre. Je parle ici de la nouvelle naissance. alors ntango ngai nazoyebisa mwasi wana mpo na experience mwasi azoyebisa ngai experience na ye ezali ntango yo abotaki mwana na liboso nayebisi madame ke eza bongo te libiki oyo ngai na bi yosala ezali ya mbotama na sika Jusqu'à présent étant mpasi nini nayokaki na likambo oyo nakoyoka mwasi bongo au retour imminent du Christ nalobela ye bozongi mpe na nkolo par un oui, oui, nous croyons que le retour du Christ est très proche. mpe ayanoli ngai wi tondimi ke na bozongi na nkolo ebelemi Que le retour de Christ est proche. Et il ne me restait rien d'autre à faire. Je me suis à nouveau tourné un peu vers la gauche et je lui ai dit, madame, j'aimerais maintenant que vous me disiez ce que vous pensez qu'il vous arrivera lors du retour. alors ntango ayebisi ngai mpe ye mpe andimi bozongi na nkolo nabaluki natali alors nazongeli na biti yebisa ngai nini yango ekoleka na ntango nkolo ya kozonga azosolola na mwana mwasi wana ya mormone bongo Oui, j'ai dit, je ne vous ai pas demandé cela. Je vous ai demandé ce qui vous arrivera personnellement. natuni yo oyo ozoyebisaka natuni yo nini yango ekoyela yo ntango kristo ya kozonga Je ne sais pas. ayebi yango te Je ne sais pas. Je sais seulement que je payerai, je sais seulement que je paye ma dîme et que je serai. nayebi kaka ete nafutaka zomi na ngai mwa moko ya zomi napesaka na eklesi Ma langue maïe. Une fois de plus, cela s'est abattu sur moi.
Et j'ai pensé, avec quelle tromperie les gens sont-ils conduits? Donc on a moni bomoni ndenge bakosaka bato bomoi na bango mobimba. Quel sera le réveil lorsque le temps de grâce bongo tango auront retrouvé ngolo na Nzambe koyaka ekosalama ndenge nini na bato oyo? Esprit aura eu raison lorsqu'il a dit la religion est l'opium du peuple. Toute religion détachée du Christ, ba religion adore les hommes. Nyonso to bato ya bisambela sambela oyo bazana mateye ezoko nyokola bato Ou même ezobungisa bato. il est dit, il y a deux endroits parallèles que les hommes ont bu dans la coupe de Babylone et que c'est pour cela qu'ils ont perdu la raison. Bato bameli na Kenya ya Babylone nde tinango moyeba lisusu eza te. Dans le prophète Jérémie, kasi na mukanda ya Jérémie ça tient quelque part. Je lis à nouveau une Bible relativement récente. Je ne l'ai pas encore souligné ici, mais vous pouvez le lire quelque part ici. boko tangango na mukanda ya Jérémie. Oui, peut-être déjà à partir de 5, le verset 7, bien sûr. Bien sûr, Jérémie 51 du verset 7. Jérémie 51 verset 7. Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel. Babylone ezalaki Kenya na olo De la terre, na loboko na nkolo. les nations ont bu de son vin. Babota nyonso ya mokili emelaki vinyo na yango nzuka nde yango nde babungisaki lolenge ya malamu. Vous perdez la raison. Qu'est-ce que c'était? Izaki nini? Servi sa coupe à toute l'humanité. Et amelisi Kenya ne na mokili mobimba tous les enseignements babyloniens. malakisi nyonso to na Babylone Et jusqu'à aujourd'hui, le manteau babylonien tikino na moi na lelo elamba ya Babylone eza na bato pour déchirer ce manteau et biso toza wana mpona kopasola elamba wana ya Babylone qui en est réellement. mpona komona nini yango eza kuna na kati. Vous le voyez bien, les Écritures ont clairement prédit ce qui allait se passer. bomoni malamu Les gens, makomi na bule etalisi poleli yango ekulekana. ils titubent comme quelqu'un qui a bu jusqu'à azali ko tepatepa lokola mutu moko boyo ameli. vous dire droit dans les yeux, je peux encore marcher droit. nakoki koyebisa bino polele na miso On soupçonnait quelqu'un d'avoir trop bu. soki batalaki tala mutu ete Un test, amelaki koleka vous deviez marcher en ligne droite. esengeli otambola na molongo so bazosala bateste wana mpo bayeba soki omeli te. Ce n'est pas tout à fait vrai chez toi, n'est-ce pas? Tu as bu encore omeli tu as bu autre chose que de l'eau. Aujourd'hui, omeli kaka mai te omeli eloko mosusu celui qui ne peut pas suivre le droit chemin oyo akoki kolanda nzela malamu sans aller ici et là, na kozanga kokende ngambo na ngambo me s'intituler, azokotepatepa te. a encore bu la coupe de Babylone. ye wana ameli Kenya na Babylone, c'est vrai. Il aura un fondement sous ses pieds, sera dans la connaissance oyo ya solo akotambola na bosolo na Nzambe et sera lui-même imprégné de ye la moko véracité de Dieu lui-même. akokati na ye akozala na bonzambe ya Nous n'avons makasi. certainement pas besoin de la coupe de Babylone awa tozala ntina Kenya ya Babylone te qui nous a été si abondamment oyo bapesa biso ebele donné. Il était dit ici qu'il a été donné donc awa balobi ke epesemelaki d'un lin d'une blancheur éclatante. Le lin signifie en effet les actes de justice elamba ya lino des saints. elingi koloba misala ya bosembo ya basantu. Pour Dieu, pardon, d'avoir des hommes lotombo nini vraiment en lui, biso toza nango qui le na servent, koyeba ete des hommes. Nzambe aza na bato na ye oyo baza kosalele mosala. Il a fait cette promesse avant de quitter apesi cette terre. elakanga mpo abima liboso akende na mokili oyo Ne me verra plus, mais vous, alobi te vous mokili oyo ekomona ye te me bino bokomona ye. d'avoir une expérience personnelle esengeli le kozala na lotomo ya kozala na libiki yo moko na nkolo na yo. vous le recommande vivement. nasengi bino yango na makasi nyonso Pas satisfait en recevant la prédication de la parole. bosepela kaka te Et en la na koyokaka liloba na Nzambe kati na bino recevez la parole kasi en vous. yamba liloba na Nzambe kati na yo Mais que cette parole Kasi. ensuite accompagnée de foi liloba ngo ekambama na kondima
attendre. kozela ete nkolo amitalisa mobimba na ye kati na yo kasi ezalwa kaka bobeli liloba ya koyoka kaka te ata koyoka kaka mayele moko bie makanisi na bato bateya kasi ezala bobele oyo eteyami lokola solo ezala kati na biso tobika yango na ngolu na nzambe liloba esengeli ekota kati na biso tokoma eteni moko ya liloba wana nde eza na mutuya amen ndenge toyoki yango ndenge totangi yango esengeli koyeba oyo ya solo eteni ya mibale eza nini eke tozali na kati ya bosolo yango amen tososoli kaka te nsima mpe toyebi ye nsima mpe toza na kati na oyo ya bosolo oyo ayebi nzambe oyo ayebi nzambe esengeli mpe nzambe mpe ayeba ye amen bobele oyo nzambe ayebaki ezali bobele na oyo akoki koyeba nzambe nde nzambe akoki komitalisa kati na ye banzi ete tolobi polele likambo oyo ya emoniseli na yesu kristo kasi boyebi ya pamba perte te kasi emoniseli na bomoi ya nzambe oyo ya bomoi amen oyo tosali mpe tobiki na nzambe likolo na liloba na ye toyoki basakoli nyonso bazwi kaka liloba te kasi basali libiki na nzambe ata bao nyonso baza koyoka baza kozwa liloba na nzambe kasi basuki kaka mpona boyoki yango te kasi esengeli basala libiki na liloba ngo na nzambe libiki na nzambe toyoka kete tobiki na nzambe liloba ekotela biso mpe totiami na kati oyo ya bosolo komitala te tala nkolo amen oyo eyai na petelo mpo na bikamwiseli nkolo asalela ye esengeli kozala na mpiko ya kosalela oyo nkolo asengi tokoganga nkolo tala ngai nazali bobele musumuki toyoki ete mwana na moto ayaki mpo na kobenga bayengebeni te kasi abenga basumuki na kolelaka masumu na bango amen. J'ai gâché la vie d'une dame âgée, peut-être même est-elle ici aujourd'hui, probablement jusqu'à la mort. Poso esi eleki na solo na mwasi moko ya mokolo esengeli na solo na ye ke ye abungaki pe esengeli asosolo ete aza abikisami kasi mwasi wana alingaki te ke azala oyo abunga. Et c'est la détresse. Je dis cela maintenant avec amour. Nayebise na bolingo oyo esengeli ayokana na nzambe esengeli bete boyokani na nzambe eza na mutuya biso banso tozalaki babungi oyo kani alingi te azala alimbisami akolimbisama moko abimi na sale kingo etelemi azoloba bibeta maboko na tolo kozala bongo te esengeli zambe atalisa biso nini yango eza kati na liloba na ye. Mwasi ce ne sera pas comme ça pour moi. Je suis un enfant désiré
où je pourrais être un enfant désiré. Vous me croyez, mes chers, je dis cela avec le plus grand sourire. Nazolo bango na mbawa. Juste pour aider. Mwasi alobi kaza mwasi balingi. Doit faire l'expérience avec Kasi bongo te. Moko na biso esengeli asala libiki na nzambe na ye. Que l'on sait exactement qu'on est séparé de Dieu. Et alors, esosolo te solo na kabone na nzambe. Sasa epi na zongeli nzambe. ce qui est écrit dans le psaume 103. Kokokisa oyo ekomami na psaume 23. Tout est péché. Nasilimbisi masumu na nyonso. Alors, beaucoup de passages de l'écriture s'accomplissent. Makomi ebele ezokokisama. Et je ne peux pas me permettre de cacher la vérité à mes meilleurs amis. Nakobomba te solo na baninga na ngai ya motema. En toutes circonstances, que cela plaise ou non. Nakoloba yango Seule la vérité nangonga nyonso nous rendre esepelese bato te. nous pouvons être aidés. Awa nde tokoki kosunga bato soki balingi te tolobela bango mpo na otali bomoi na bango. Ils ne saisiront jamais ces choses avec leur cœur, mais s'ils comprennent Soki basosoli à nos cœurs, nzambe azoloba na mitema na biso, alors ils sauront que Dieu est amour. bakososoli te Son fils nzambe aza bolingo eko atindi mwana ne moko na likinda. Son fils engendré de lui seul. Mwana ne moko abotami na ye moko. Eu besoin d'être racheté. Soki Pourquoi avoir payé le prix bazaki na posa ete asikola biso te. Mpo na nini ye afutaki talo wana? et la vie? Mpo na nini makila mpe bomo ya mwana pate babomaka yango? Par des choses périssables. Biso basikoli biso na biloko ezobunga te. Si cela n'avait pas été nécessaire, Soki yango ezalaki na motuya te, besoin de faire cela. me nzambe aza na ntina te asala yango. Oh pitié, oyo mwana na pate oyo akolongolaka lisumu na mokili. Dieu soit remercié. Haleluya, nzambe azolukumu Mes péchés, alongoli masumu na ngai. des enfants, Haleluya, n'est-ce pas? banso tozali Tous bana dans le péché. tobotami biso banso na masumu, Dans ce monde, séparés tokoti na mokili oyo tokabwana na nzambe. C'est Le vrai, jardin d'Éden a été fermé jardin d'Eden bakangaki yango, devant l'entrée. kasi nzambe apesi nzela ete tozongela. Mais lorsque le Christ est Ntango mort Kristo yakufi sur la croix, na ekulusu à Golgotha, ya Golgota, il a agangaki crié au moment, na ngonga suka criminel, au larron, avec les dernières paroles. En vérité, je te le dis aujourd'hui encore. solo Tu solo. seras avec moi dans le Lelo oyo okozala na ngai na paradis. à Golgotha, que Eza na Golgota. a été réconcilié Amen. avec Dieu. Eza na Golgota de mokili eyokalisami na nzambe. Retiré. Kuna nde kolakama mabe elongwa. Il nous a fait grâce. Aleluya, kuna na Golgota nde nzambe asali biso ngolu. Amen. Glorieux Golgotha. Alléluia. Amen. Gloire et honneur. Kembo Notre Dieu. mpe lukumu na nzambe na biso. Nous pouvons Alléluia. faire l'expérience. Tokokoba À lui, na tel libiki que nous sommes. ndenge toza, En ne repartant pas tel que nous sommes. tokende Mais te n'ayant pas besoin de partir tel que nous sommes. ndenge toza te. Est revenu autrement qu'il n'était parti. Petelo Il l'a fait sur la base de la parole. asalelaki likolo ya liloba na nzambe, akendeki ndenge ayaka te. Nous voulons nous placer sur Biso la mpe parole. lelo Seigneur, et lui demander tolingi komitia likolo na liloba. Que nous l'expérimentions Tobik, à nouveau et que nous ayons une lisusu, nouvelle assurance. tozala na litinga makasi na mitema na biso, Son souffle, Eli- mais aussi respirer à plein. miele na biso Et que la paix de ezwa Dieu, qui est supérieure à pema na nzambe te, la raison des hommes, kasi gouverne rezo na nos nzambe cœurs ekamba mitema na biso. et qu'il puisse bientôt être révélé. Que nous Bongo sommes des enfants de Dieu. amitalisi ete toza bana na nzambe. Ezali bongo mpo na bikelamu biso. Révélation des la liberté, la révélation, la manifestation des fils de Dieu. komonisa ngo na bana na nzambe Vous manifesterez dans la pleine condition de fils. ntango bakomitalisi Lorsque vous serez na manifesté lolenge ya dans la bomwana condition de fils, dans la pleine maturité, na bokoki be ya mwana. Amen. à la stature de la plénitude de Christ. Na epimelo ya Kristo mpe misala nyonso to ekokisamaki na nzela na ye, ekokisama mpe na eklezia na ye. La parole, le temps et l'heure de la glorification du Fils de Dieu est
gonga de Jésus-Christ sont proches. Ils veillent sur ta parole. ya komonisama ya mwana na Nzambe ebelemi Par grâce, nous l'avons reconnu. wana na ngolu Pénétré de sa tososoli ye lokolo ya solo en lui le mpe véritable toza mpe na kati na ye ya bosolo qui revient la gloire. epai na ye nde nkembo ezongela ye amen. Levons-nous et remercions ensemble. totelema bongo tozongisa matondi epai na nkolo Seigneur notre Dieu, nkolo Nzambe na biso ensemble nous te remercions elongo tozongisilo matondi nous avoir permis d'entendre mpo topesi biso nzela ta parole. toyoka na esika oyo liloba no ya peto ya bule Nous a fait connaître celui qui est vrai. liloba na yo etalisi biso oyo aza solo Ta parole nous a fait connaître etalisi biso ta personne, toi qui es bumutu na yo le véritable. ke yo oza solo Nous t'avons connu par des révélations. Nous mpo t'avons toyebi yo expérimenté cette na emonise mpe tosali libiki na yo imprégné, pénétré de toi, totondisami na yo nkolo de amen. ta parole Bobela likolo na liloba na yo que nous aimons et que nous avons reçu. Ensemble, nous te rendons grâce boye de la tozongiselo matondi pour notre rédemption et notre réconciliation. mpo na lisikoli na biso Seigneur bien-aimé, mpo na bolimbisi na masumu na biso donné, olimbisi biso réconcilié, osangisi biso devenu ta propriété. tokomi eloko na yo ya bule Nous avons tous, nous allions tous. Nous avons tous erré comme des brebis sans berger. Mais maintenant, nous sommes convertis à toi, non pas à une communauté, à totambolaki une association. lokola bana pate bazangi esika awa tosangani na yo nkolo Alléluia. tika tozwa lokumu Bien-aimé, molingami prends soin de ton troupeau toi-même. batela biso yo mei Produis de ton pâturage. bapate ya yo moko Fais-nous sortir de tout bimisa biso tabernacle, na bisika nyonso toutes les clôtures pour entrer dans la liberté glorieuse. mpo tokɔta na bonsomi ya bule De nombreuses clôtures, mpo te dressées, ni de batila biso bamindelo te nkolo mais un seul grand troupeau. bobele Berger, Seigneur bien-aimé, tu le feras par grâce. Nous te remercions. tozala bapate ya yo monene okosala ngo na ngolu na yo Après le temps que nous vivons, otalisi biso ngongo nini tozobika dans ta parole, na kotalisaka biso liloba na yo nkolo tozongisilo matondi le ministère de Fobalam. Seigneur bien-aimé, nkolo nous molingami n'avons pas su beaucoup de choses. Une chose en entraînant une autre, l'une entraînant tolingi komema makambo ebele te ememaka bamosusu mosusu te de conduite et d'instruction divine, de révélation et d'enseignement, de tolingi kaka oyo ya yo ce qui s'enfuit, Seigneur bien-aimé, na oyo nyonso ezolanda nkolo clarté en clarté, okamba biso bosolo na bosolo message de la fin na sango ya ntango na suka parole révélée. Tu as fait connaître les otalisi tu as mabombami na yo et tu as parlé par l'intermédiaire d'un homme de Dieu. mpe olobeli biso na nzela mutu na Nzambe Car il n'a pas présenté sa doctrine mpe toyoki ye lui-même. atalisi malakisi na ye moko te Ça, c'est l'enseignement divin. atalisi Il t'a glorifié, mateya a montré la voie de à ton alakisi biso nzela ya yo tel serviteur. totondi botondi mpo na basala motindo ya boye Car tu as encore un message avant ta seconde. pamba te ozoteya biso lisusu sango na liboso ete yo oya otikeli biso sango yango Donne-nous des oreilles pour pesa biso matoyi mpo na koyoka maye ekelezi azoloba na mangomba un ambassadeur, un messager. motindami Pour accueillir des yeux ouverts pour voir le miso Seigneur. epokolami mpo na komona nkolo Comme la pluie de l'avant et l'arrière saison. tinda biso mbula na yambo mpe ya suka Serment ta parole et en bénissant ton peuple, pambola libota na yo le Dieu Tout-Puissant, nakondima nzambe na nguya nyonso encore pour ta présence. mpo na bozali na yo Ici, Alléluia. oza awa haleluya Ange et honneur, lokumu mpe masanzo mpe nkembo Alléluia. ya yo nkolo haleluya Tout le monde sauve. pambola bato banso bikisa bato bokono La santé de la tête, pesa biso de l'âme, de zoto l'esprit. kolongono ya motema Oh,
ya molimo mpe ya nzoto tozongiselo matondi lisusu na ndenge yo otalisi biso na mokolo ya lobiko na biso pesi biso ngolu na yo kolo molingami otalisi biso banzela na yo toyeba ngo mpe koleka pesa biso emoniseli na yo te topota kati na yo totambola na yo bolingo na nzambe asolo bomoi na seko bomoi na seko mateya nyonso oyo ekoma solo na kati ya libota na yo mpo na nkembo mpo na lukumu ya masanzo na nkombo na yo amen. Bulisa ye bongisa mwasi na libala mpo na mokolo ya bozongi na yo nkolo na yo nkolo na biso mpe mobali na biso molingami tozongiselo matondi na mosalo ya bule tobondeli ye ozala na biso na ngolu na yo na kombo na Yesu Kristo amen.